Professeur Kingo Dingo. Donc, alors, bah, trop, la voix. Professeur Abanan. Professeur, il y a chant. Il y a chant. Kingo Dingo. Namatete. Non, Congo. Non, Congo. Non, tout que non a polémique. On a foutu, c'est un grand chanteur. Bateau, Baotalanga, Baebi, Habita Bamumbe Kanga, Asunga, on l'a c'est un déni, Bakota, on a deux. Bakena, on a boy. Je comprends, mais attends, au Togolo, la Maramonate, Nzamba Sali, Bango, grâce, puis Bazou évoluer. Bien qu'à Bazarana respect, Bazarana respect, non, foutu professeur. Bazarana reconnaissant. Ah, Bazarana reconnaissant, t'es oh, raté, hein? Babeta bachan nat babeta bachan bazongela raya vana mal na koyemba de bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des bandes à London TV original. Au commencement était la parole et la parole est avec Dieu et la parole était Dieu et nous en sommes les bénéficiaires de ces mystères. Azer Sifo, Azorana pour nous recevoir le Msala. Merci pour notre confiance, notre fidélité au message européen Sangai. D'un côté, nous avons invité Nangai au Torosso la Masolo par rapport à le Bilamingi, dossier au Italie, libération Ferrigola. Et puis, concert, il a fallu pour pas les 29 octobre. Et puis, Toro mec un peu que toucher les à côté. Oh, le commis, papa Nabiso, les papa Nabango, rendre les entre Batouya. Wenge maison mère na batu ya quartier latin aux Ampandi ya Vinabiso les Kota Koreman Kofi Olomide et pourquoi pas te retoucher peu sur les à côté par rapport à l'actualité ndenge ils ont dominé awa na mboka na biso voilà merveille ceux qui ont même moi nangai kaka ndenge message refilmer bon qualité font la caméra batu bamona Bogi l'artiste Bogi on a recevoir na mokalelo. Bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour. L'exercice fan de mon chroniqueur, il y a Swag. Merci. Profitez la paix sans beauté. Na babi Augustin Chaba. Augustin Chaba, mon long année. Monique Balengeja, Bakangi Canada au Saranate. Et puis Baba fanatique numéro 1, il y a émission où moi balanda depuis Canada, Tokendana, bon, et puis Solange qui sale. Bogistar Nabino et Molobeli à Nono Fuji. Dans la bouche autorisée à Nono Fuji. Et puis porte-parole les sous. Et puis tout ça, artiste et comédien, on sait du groupe Académie des Stars, il y a Monseigneur Modero Totokan. La tête de savoir. Et puis, bonne guérison déjà, la maman a vu son mari Kalunga. Basambo et Balani. Vas-y, 0. 0 au Saranadje. Merci beaucoup, Bogi. Merci pour notre invitation. Et rapidement, tu es dans solo, mon qui est dans Fuji, comment on va préparatif, tu vas dire c'est juste la répétition dans ma tête. Ça se passe comment? Ouais, bah lobby vraiment la personne en botte n'a pas logo, non Fuji, tu bien ami professeur Kingo Dingo Diachan et puis NF Musique Mobimba, Hervé Kanzakiko. Plutôt il y a mon conducteur, il y a Christian Aomo, Henri Kaomo. Dans la minute Oyo, NF Musique. Tu as un rendez-vous spécial dans ma tête na bar Ida. Et ce que papa logo a décortiqué la musique. Ce que kanga bena ba chant catch. Tu as gawana ce que tu as ba honorable na mso ba na tête Séraphin Bongo. Babi diabanza mwana nene tu as la rane pe wana. Et inda ya rosarana et puis chaque jeudi tu as un espace qui pointe et pas archidaniko. Donc ils ont un monument na bisoana ya papa na bisoana Joseph Kassavou Bouan Diagona espace qui pense des arènes pas grand pote archidani ko kuna to répéter à jeudi et puis groupe ezo qui na bien groupe ezo qui dépend pepele puis papa logo FC ngana bisa ba fanatique na nyonso donc azo remercier bino kaka de boyake belé na ndule na biso ya dimanche passé na sayo basende et kende pena kitoko ya kosakana te bana poto bayaki wana loka ba shuna wa wina shunwa apesa pena ba carton likolo et puis mère na biso avec beaucoup de respect parce que fanda poser le roi sim na chombo maman nanou wa wina rumela rolega fleuve Congo maman. Merci mon Lobeli Bogi et nous avons dit vous avez dans studio est-ce que bah travaux dans studio déjà leader base déjà dans ma belé. Ouais, mon continent non Fuji azaki toko ero azana résidence na ma campagne et puis single na biso déjà match amical. Yango wana oyo ba rumele za kana kati ba voisin ya cimetière au générique na biso bita kotoka na kotoka. Mais na kati wana papa logaza na nzembo moko ayembeli Kevin Mbolela. Kevin Mbolela yango wana a pesi chance.
na ba assistant na ye ba chanteur na ye ba tia ba vocal et puis bo découvrir en na ko le kaka na émission pendant solo na bino na ba plateforme nyonso déjà et puis bato balinga bata la répétition ya NF musique so kotika kana Nono Fuji officiel au côté wana chaque répétition tout ça wana actualité nyonso ya Nono Fuji tout ça wana et puis na YouTube donc so betika Nono Fuji officiel na YouTube makambo nyonso za wana ya groupe ndenge bato musube ba na bona temps ya kotala na bango répétition à live boité ba s'abonner les biso kaka ça biso pe bien ils aura avantage na biso batala la répétition ba comprendre NF musique ndenge zo kende ndenge professeur akenda na ba musicien pepele professeur Lelo professeur Kingo Dingo donc allo ba trop la voix professeur Abanani professeur ya chant Kingo Dingo na matete non Congo na Congo na minute au maramboza da enseignant nani non tout que non a polémique on a Fuji c'est un grand chanteur bato ba otalanga ba yebi habita ba mumbambe kanga voisin cimetière ba otala soko ya répétition live ya na ba mususu ya répétition pena boye ba pesi leader micro yo mo na yo Johnny so déjà ba coopéra tout ya kipoanza na pesi bino mbote bazondima déjà boni biso siko na mate oza lora Bethlehem. Mais comme les solo bébé tama la kala, il paraît-il que yem tazara qui parmi bateau yo basunga ba Fabregas grand frère asunga ba frère si faut citer c'est Karabango voilà. Grand frère asunga ba frère nae c'est la histoire vraie si mais bon non faut le bilan pourquoi yebisanga ya rolo ba makambo wana mingi te faut baleki ba camarade ya yaya nde mutu baloba ngo biso sikoneti baleki Nono Fuji ya mutu loba ya sunga ko tukinganyo asunga na olebisa ndeni bakota na do bakenda na ngo boye je comprends mais na temps to kolobela makambo wana te nzamba sali bango grâce pe bazo évoluer bien ka po bazaka na respect na yaya ba na respect na Nono Fuji professeur qui est reconnaissant boza reconnaissant ndeni o raté babeta ba chant babeta ba chant bazongela raya vana ta mal na koyemba na ndenga ba ventir te na sola na pena pembe et puis na profiter na pesa mbote na masa na nga bon retour au pays na sepel na bakoli na nga Aristote Kitambala mwana Dijon ya Tongo Aristote Kitambala kitoko j'espère que information commis qui maramuto na Nono Fuji les otambola tout côté moi qui dans la douce installé Ferregola les padres libération Ferregola yo étant que muto fana na musique ko ibima ma musique tango yo ka ki sanga Ferregola ba libérer sentiment nous a qui na mona Ferregola za isusu na place za qui na cachote et puis yo no za wenge men ko bimina wenge mpanja de Nono Fuji. Ouais, ça leur a un plaisir et puis comme on a déjà les padres abandon manqué déjà bagolo na bagolo c'est belé babandon là babandon mon sur na podium té et puis et ça linga pena plaisir leader Ferregola les padres moto ya yambo kitoko do ba congolais na ba congolaise ba mélomane tout ya la bonne musique ba c'est na libération non parce que oza papa oza na famille na yo oza pe sous leader oza na bateau yo oza na sima bateau bazana sima na yo pardon o balandela rayo o balinga bazota moi 100 na sima na yo ce qu'on est yo bakanga ki wono au moins que ba jaloux balinga bazo sous moi moi valeur mo boyo koloba mais malheureusement nzamba sali le contraire badoki et sali biso pena bien et puis on a signalé ka batuke bastar ya Congo ba yembela ki chamoko boye bastar ndeti banani ba Nono Fuji ba ebolotin c'est la question c'est le Scrum ba Minio Abraham et puis na ba miel on peut déjà bimi et bimi déjà libéré ozo ka libérer pour intervention Nono Fuji za na katwana OK c'est la question et puis ndenge ka ba yembaki ndepeka mundela sali et puis ndepeka nzamba diriger mundele lelo les pas dans ali ba non ba collègue ni ka ya winge ne ba yembaki ka ya winge so za artiste on a capacité yo yemba place ba yembi bazali osani oyo intervention parce que intervention en bateau à quartier la tempe zalagi tu as vivre la musique zalagi c'est ça ma question dans un peu côté wana ouais mo babenga ba chanteur bato babete na sima wana na yebi bango te so bata wapi so bata quartier la tempe ba ozala ba fait partir kaka maintenant atangelo ba oyo ngala monaki et puis Nono Fuji za ki wana donc akenda ki pena
et ça l'est bien et ça l'est bien ça l'est bien qui toko makasi kokoma dana ba niveau ya bongo ko yemba nzembo ko aider moninga ata na chant na area mawa et ça la moi bien. OK. Alors pour ceux qui disent que Ferregola bakanga ki na bango été et ça ba cop nazo kango plus mingi mupandi ya batu ya fali ba bezema mamba lokuta paraît-il que Ferregola fana une place mo ba camouflaki mais bazo ko sabatu pour Ferregola der sous à la page T adresse sous na musalo T o ya retrouver batu ndenge fali abeta ba concert ndenge fali zo bimisma single ba bezema mamba lokuta. Moi je ne pense pas. Je ne pense pas parce que biso tout wana kini to mona ndenge musique kendaka to mona ndenge makambo kendaka et puis to moni Ferregola to bimisa disque ne awa a déjà na top et puis disque ne zo beta biso tout to yebi ke makambo e komela ki Ferregola zaki makambo il y a longtemps azaki na problème on a mwana to yebi ndenge mundela fonctionnera na miki ba wari ba boya on ba biza mambalo kuta Ferregola kamufele na palais to za pena no ba to Ferregola kamufele na palais l'état que dynastie ezo beta azaki na production na Côte d'Ivoire akendete parce que zaki makambo o esengeki mundele biso na kini awa soki mwana ke na ngana rigueur bongo okangisanga papa na ko buko mino na ko beto ya mabe siko na mikili ekendaka ndenge moko boye yango wana esengaki le padre asimaki penae et puis ba dégager ba libérer c'est bon je comprends sozo kandeti batu bazolo ba makamba bongo côté ya ba wario vraiment désolé na bango parce que mais la vérité hein? Non bah c'est pela na passe ya muninga te bah c'est pela na passe ya muninga te donc on a ko bisa bonga bah c'est pela na passe ya muninga te faut bozaka na conscience kokota aga internet te po solo na petit mo bozolinga na poto to na WhatsApp te kota kande Google to kota na ba page officielle ya mutu to information et développer your mémoire ezaka te komoni petit mo petit na lele otindele demande te bongote baso bino boluko abolinga na ba poto na banenga bo badana ba mibali na bawo yango zo mona banoka kuna bakoko kabila su batularte po bongo mapa pamba ko déranger pa mapa sali pa mapa o benga bende kono mo matado tindele sale sa donc on yebisa bino on ngana expliquer bino donc Ferregola na minute yo adali banda donc botika ba calcul na bino na liberté ngo za conditionné si et puis azana câble azana câble où ils ont que soit c'est le déplacement moi ya musique moi quelques mètres et cliquer mais et ça déjà bien parce que à se retrouver le sous madame c'est l'aigle jaune avec qui sous sentiment yo mon na famille et ça li bien bateau ba kota prison ba bi passe à prison ndenge ala o comment stresser moral no bando zalaka anabima ya lo kwando to mutu ana kata kasho jamais l'autre da ki ona ke kinga boite o bando l'autre ka ba tout en ngora béton donc et ça li biso déjà bien donc ngana yebi ke ba wario ba yoki da mal à l'esprit ba sentir da ke moyembi mo wa bimi concurrence loyale mo ke na bien moyemba bimi dynastie apparemment zo betate bloqué bimika awa c'est 2 semaines en gros déjà comme na ba millions de vies na bike bato bara na lito ya musique balanda musique pour na sentiment te balanda ande bloquer ce que ça pour na sentiment bloquer ça ndula sentiment mais si bloquer ça ndula sentiment papa œuvre d'esprit falas babete kangi ba royaume kunga ba royaume kunga betaki peso beta topesa ngotan au moment où tu sois enfermé place mobu on est makamune kende mo faut encourager que tu dois faire Ferregola bureau zala qui écoute ça marketing bon bureau pe ba rose la mais ba rose a peu stressé eza lo rwanda ti yo ozaboye nde kona biso ya cameraman ozakane to cheka ke patron chaîne o ada gravement malade bino bozo mbongo tourner ne quelque chose ça les fort bimsa mbongo no biso to hotel la mbongo libanda to ebide si bino na biso ba botala to féliciter no Ferregola pour libanda et musu to comprendre aussi ma abeta ba concert yemo pe ayimba ba chana e bo pesa muninga chance ko boni bo créer les ba problème de yene le padre déjà bimaki moko ya ba soda ya wenge to ça ni bloqué babi batie d'affaire bébé qui a bloqué bon kangaye donc vali après méditer que déjà avant na bloqué on ndeni boula o to bloqué bi o ki chana de o ki bloqué de bogi papa bogi o ki bloqué de non solana
Yo qui bloqué de. Oh bah deux ça ba challenge makasi. Non, biso ke na yoki. Ngana on na bu na sala TikTok na sentimate. Na sala challenge na sentimate. Faut na la bonne musique. Donc la bonne musique, on comprend que Dieu a passé na persona ça. Bloqué ça la musique ba caractéristique yo karaté. Non, et ça qui a répété. Na ju na tenté. Non na ju penata yo ko répété. Na trop mo boy papa logo non Fuji mo boy na tala ah faire rigolo bimé salinga plaisir fort le padre si autant wana pena. Na ndenga faute, hein, na ndenga faute pena. Ba fanatique ba tra biso botenir nga rigueur te. Si le ba obeta di solo ya fali, le kwa sika sali mikolo yo lo bani. Lo ni fala sala mikolo za mato ya bato. Tenga lo sika ona yo kaki na mato ya bato pe onga mona pour contrôler mon internet tout. Na mona ki a défilé qui na miki li on déplace mo boy. Ate li papa mo balmen. Bogi to so la ko bogi. Mona ki ngo isili. Nane loko bete te papa na otala te. Mikolo actualité ba dino so ba otala muninga bi mi faire rigola yebisanga sikwa yo moko. Ah, muto zaki na kasho ba balobi faire obi masute. Yebi combien de personnes ba ba faire obi masute. Sko lelo faire bimi ata yo moko pe. Bogi est-ce to ko ba ndo est to ko so la to ba non so. Ah papa. To so la déjà. To so la kasi. Ah, ezaka kiwenge to kini. Kiwenge te to so no clé ata bato quartier latin. Yo ki bloqué. Faire rigola à l'éca na quartier latin. Et pas quoi d'accord raman lever rambo. Vous comprenez? Faire rigola à l'éca wana. Faire rigola beta ba. Dauda muchoko cheria gola. Mo pao ano atombola papa fololo. Vous comprenez? Abeta eloko wana. Merci Bogi, merci. Mais va jouer denga non l'action bloqué na téléphone hôtel. Non qui a monté hôtel la kaka. Isa plan sika. Le patron Henri Dikaomo. Mon dambongo belé Henri Dikaomo. Président Didier Bala, les banquiers na biso. Ah non, Nathalie Ngoté. Franchement, non, Nathalie Ngoté. Non, Nathalie Ngoté. Non, Nathalie Ngoté. Mais oyo qui déjà dans la musique pour kota baba, oyo kaka. Te mikolo non c'est la barre, te nana carême, non c'est la trop près na parler. Non c'est la barre. Merci ba moi wana. Si ma moi na kota na. Mais la bonne faire rigolo auto ça vidéo moko si j'ai ma business avec na boîte à ça les vidéos boula oyo awani bo sangana ya clip ne wana yembaki wana bien nyonso bo sangana moni à ça les vidéos bat bazo yemba na sima ba célébrer libération na ye ba moni ke na nzembo yembi do abwaki le rôle bato baza contre bo sangana mo kanga na libérer ba kokate parce que ana région lo babongo ba sepela na mawa muninga te tika ya sepela yo ba kokemba le padre kembi na mbanza malgré tout cacho ya poto na biso ya ada parents à perdre combien de contrats ou baya pe ba mission ne pe gel set balinga ba se retrouver à perdre donc coup de chapeau na le padre moto ya yambo Augusta Rie yo molobeli ya non Fuji R9 donc et ça les biso bien ba mélomane tout ya la bonne musique au bazar na Congo la ministre tant ba yo déjà fait rigoler la bimaki donc plaisir ya to zonge l'ambiance na yo na famille na yo zonge l'ambiance na ona ba mission na yo donc bongo ndekenda biso lingara te bato oyo ba sepelara la passe ya moninga. Okay. Parce que toi tu es sûr que fallait plus passer par là qui n'est pas kanga qui fait rigolo. Ah, on aurait pas wario passer par là qui. Ah, ba sepela ou ba sepela te musique ke ndara bongo. Pour nous on peut moi somo CCO dossier à faire rigolo na simanango ba wario bazali neti fallait za na simanango. To suki wa. Les padres déjà libérés nyo so wana na mayo wo. Un mot pour les 29 octobre, il fallait pour la concert dans le stade des Martyrs. Pour déjà, cette fois-ci, vous m'avez confirmé le stade des Martyrs de 29. Ouais, courage, car tout à la Congo, sa musique n'est bien. Ah, bon, ici, il fallait sa musique bien. Ah, sa musique n'est bien pour ajouter tendance. Pour ajouter tendance, il y a un chandoulé. C'est pas donné à tout le monde. Wenge beta ki wenge bango moko. Ezaki événement. Ya wenge ezaki événement. Je comprends. Ezaki événement Robert Kokota ça fait 25 ans. Bat bamona réel soute bat bamona ki on ezaki événement. Je comprends. Ba wario. Bo beta ndule na bino eleka bien. Eleka vraiment bien. Ezala pena. Ba wario ba buka stade pour wenge ba koto sa stade te. Stade ngo peza na Brazzaville. Ezala ana commune Kine. Ils allaient na commune Kine wana pe bilili e mona na soki tant e mona na te mais
bilili emona na total na ya wenge na ya yango soki ekendeni mais félicitations courage artiste nyonso oyo azalaka na mboka oyo soki azwi déjà pan na ye yokende fronte eloko moko boye ya bien mpo wenge wana nga mona oye bango baseri wana namona déjà bagrand pote we ranson babeta bawenge wana aventure te odide la costa yako osenga pardon na martyr buka ya kosakana te mais toye lisusu mpo nga azalaki wana président na ndula wenge 4x4 bon chic bon genre nazalaka wana na compte ya kaskasongo gigal na pesi ye mbote kaskasongo gigal nde moto amemaka biso wana toyaka wana mine totali mpena ndule nde pene bandele ya ndule totali mpenake bao eza facile te mais tonda mpe bato miso libanda batikala na babiye epuis bawari babetonda te na sima podium babezaki vide batiaki bâche ya bralima non na sima podium batiaki bâche ya bralima ya moke par rapport nini ezalaki basponsor oyaki wana ebele tokotanga kombo te basponsor wana eyaki ebele totie kaka nde kombo ya prémisse parce que tomonaki yango ezalaki espace moko wana ntango bafilme podium nde bamontela podium nde batiki espace wana yango te moto esala eke stade place wana mo place wana moke wana etundaki non po bato ebele biso to wana kati ya stade so tokiti na se to paye moi ji moi ni to mona mina bato boyebi so yaya to linga to mata wana to mo bato musuba osabela bato musuba bimi bato musuba mati etondika bato musuba bimi onde bato batala so mutatali des champs abimi akemata so likolo des champs musuba mati parce que espace ezaki lusute na lobelo makambo eza clair onga zalaki ngalo ba ça double fa wana ça peka bien ça peka honneur à Congo to mona nde ça peka honneur à Congo faut ça ande siko noko na ba musicien na qu'est-ce que peut-être musicien kasi tipo wenge ba inviter mutu te wenge ba inviter na yo ba sengisa ba forji bazali bango ba masangana ki me fala za yemoko wana za wenge na bonde bazala so fala za yemoko ke ba to romona be dajoye Maître Gims. On est comme ça, collaboration. T'es invitation, invité à Massané. Let's dire Maître Gims. Non, à stade, il y a 80 000 personnes à Porto. On peut concert à Ni. Concert où il y a les 29 yani. Tu vas voir yo. Ah. Et vous Maître Gims au Yalou. Pourquoi inviter bête? Ah. Oui, il est invité qui tu vas inviter l'héritier. Est-ce que invité Zaki dans bon chinois. Invité Zaki. Ada moana. Donc tu retiens ti Coco. Je comprends. Coco atelisko donc ada mwana to chaka mwana watana bele gogan. Ada mwana monisko ba père na ye. Webi sentiment nini so moni ba père na yo. Oyo sa hotel mnege. La père de benga kiyaka. Oh. Ti da ko mwana da Robert Coco taza ba tutuka loji baza ba vena biso ba passer ko sangila bazala ki wana ba mettre fi carré. Baza ba tsusu Coco ça ba vantité ba mona na pe kala. Ba mona de ti Robert Coco ça fait 25 ans. Ba mona e kala. Amoni suba live. Sko ayoka déjà amona déjà ritina ba mikili mais ya be ya kini boy. Amoni. Oh, c'est tout à fait normal faire wa taper azala mais azaki invité te. Ezaki ayaki po adana makila wengeza wengemen. Mais la début de 200 ba finale fait rigola. Pour plus de 8 dernière fils à wengeza fait rigola. Non ba finale. Mais ba présenter na kata podium dernier fils à wenge héritier Wata. Non 12 ça rango normal. Pas ça qui 12 hein. Bon, tout ça bon parce que 12 peut être dans Banza. Il y a ça qui déjà na mikili. Mais bah quoi pour honorer, bah ta photo ni baté, de qu'on a biso moi il mit des silences moi comment je pourrais dire. To honorer place ça il y a pas si moi il minute pour la mémoire na écouter ba kangié. Tous ces souvenirs na yé. Biso moko ba mélomane ya la bonne musique na ba fanatique. Honorer d'affaire. Tu es déjà à faire rigoler au bimane. Biso tu bando Satan de daga. Wana yo bezake venima, ya wenye zake venima. Mais ko tanga ko wera tangi mena komba faire rigola. Papa chira tangi yango. Bébé elle ngesa la bien mon normalement bazaki concentré na ndule. Ah, mais bazaki concentré na ndule avant ndule baba monsieur salama ke belé. O bless me no boya faire rigola. Bless boya faire rigola ndeni. Ba image circule déjà ba emba podium on a fait rigola. Abuya te eza makambo boya te. Noko na biso c'est les boules eza makambo boya te. Musique ekendaka bongo, mon musique soki ke bongo, yo ndem de renforcer pe actualité. Eza na batu mususu na minute yo leki bongo musika. Mais so amoni ya na osane be mission mais ngande na minute ngano biso ne mudo we biso ke so yo. So yo te biso to biso ke yo te. De minute ndula ko ndi nani. Osa musala bien abeta musique toko. Nous la Congo ba belé basé belé pena yo ça. La 4e génération.
La 4e génération, tout le monde a ba Inos B. On va faire rigoler les padres. Voilà classement. Nandenga ba Gaulois, nandenga abino ba soutenir affaire, nandenga ba Wenge, to nandenga ni. Ba rota innocent ba te faire ba te valider. Ah bon le bin, na si sotanga te yone mduka. Te ta ba déjà na innocent. Ah. Innocent ba beta musique il faut. Gapa te fali pour pas aigle. 3e. Première année. Première na minute jusqu'au balance au mobile. Balance bien 2 personnes en banane ou abni sa balance. Non Fuji papa logo. Umela Aridi kaomo umela 2e. Ah natanga de faire rigoler te. 3e. Fali poupa. Innocent de 4e. Ah, tu es on aura mutu bon. Et on est d'après ouais. Ce qu'on a compris yo olingaka na sala makamu yo raisonner to ngame na ngona. Tout cela pour les autres juges musiciens l'actualité pour Moussa les Andouli akata fumba tabeta balete to jeter ça sur bikara cherté na Moussa la salaka na minute tu biga fallait to boka bloquer et kangi so na ka déjà dynastie ceux qui natali na roleka on a sola non na trop surchargé na makambo so tali so natali Moutouna sont à ndule nde monté, à pe sonde monté. On point. On appelle ça pénalité. Ah, gapata qui est bien. Zon point. Pour et le reboma biso na kin air andeni. Tu es bien bande qu'on a sauvé ba pomba ba sala ba succès au sakaraté mutabeti neka nzembo mo to kana matete. Banzembo na pomba. Bande qu'on a biso ba fazer aswa ba beta. Ba nous sauver la poto ba sela en vidéo. On point. Mettons ba pe ba yo ka ah. On va nzembo donc sur la 8 ans yoka et les carons pepele donc bisuga noko na yoka ki c'est bon on va mais na yoka royaume kunga faire rigoler les padres et amabe caractéristique nini o lingela faire rigoler mpandini na o lingela kai lingela faire rigoler parce que c'est un bon chanteur là faire rigoler c'est un bon chanteur et puis ada après na lito ya musique vous comprenez. Alors, les critères moroboye, mingi chez on dirait à la musique. Je comprends. Donc, on a porté parole à faire rigoler. Mais tout le monde où est allé la musique et puis tout ça analyse malamment. Je comprends. Musicien, donc musicien chanteur, azam oh yemo fa da non sir na ye. Je comprends. Faire rigoler à sir na ye et puis tant oh ya sali na racha kumba. Je comprends. Asa na racha bolondo. Chose qui peut star misusu rotanga kombote momo même dans ngako affaiblir l'esprit et l'accent mamoga no un état d'esprit moi bi ke loko elongola ba elongola sa ba mission si leader ba no ko bena ba longwe no ko bena moto ya mnake jo 45 jours ba bandalo ba to komi ko evolue po mundele ha ko peso ka tike 45 jours te o créer lo ba dossier bango mingi ba kenana nenga ba print ba ko chapa print ba monisu na netali bo sala sulika mo ba prolonger lo les sulika mususu donc mais ba noko ba na état d'esprit kitoko esalinga da bien esalinga da plaisir esalinga plaisir et puis na profiter na pesa mbote na père nanga modéro totokan la tête du savoir maître cabaret et to benga ke boyika ba comédien maître cabaret comme tout le monde a besoin de chuter na tout no pe mpanja fali place ni lingela fali caractéristique ni lingela fali. Pardon, bandez la question. Est-ce que tu es bien? Bogito aussi ça t'est? Nayo comment si bien t'es poète nayo comment? Obi l'autre soli bien t'es. Ah po yo olinga ngala lo ba makam oyo lingi. Ngapes ko no tala bon. Na lobi boye. Mupandi nini oyo yo olingela ka fali pupa. Après ça ba musicien na chanter. OK. Ba animateur ba yi ba na koleka ba chanter. Animateur ba chanter. Et puis il y a un groupe d'accompagnement. Normalement ndongo lobi bongo na comprendre parce que yemo déjà grand poète yimba danger a évolué na makambu na bien. Bon ya que la mission du premier mba danger mission na nini a cocaïne na yimba danger. A finele na nini? A finele pour des marques. Mais net ba te bel net nga. Na bi na nga ba animateur.
nabi nanga ka ba animateur na ve nanga mobu abetaka guitare Willy Zola ndofundu ve nanga mo wala pena pi ve Willy Zola et puis na ve na biso Felita Tyson na mona limba do masa nanga mo rudu ana Maiko Moembi yebi na yebi na Gino Loswa abeta mama na vocal yanga nje monite elenga makoso mama na vocal so ba animateur ndeti balega ba chanteur tout no yeba yosko yembela ngata nje mo chanteur mo pesa bongo chance bo yemba ya onde problème bongo ndisco sabe et la fierté ya mboka biso photo so la kaboye fierté ya mboka so côté mozo boité photo yebiso ke koto eke bien te to ko yebiso ko ka ba bola mutete faut peut être la pe mabe mais apparemment lelo maman na biso wa sala fierté ya ba comédienne na mboka mama Kalunga batila ke poisson tala nem sabino donc mutango tshela ke poisson au raté au fouté au bimi yuma pour nini ko kanisa makambo ya bongo pour ani pozwa nini mais honoré batu asala école na ye bana bakenda otanga na bambongo mo moke yusko lingi olongola mutu mo bongo po yo sa nini pour parler du peuple Ezara wana et le moitié chanter place martyr Ezara wana ba déplacer te comme kota gambela tout ça la makamna ndenga bonzambe maman na biso ma Kalunga donc bonne guérison de na mona ki olobe salinga plaisir mais avec le temps tu comprends bando qui a pembe bosambwe. Merci beaucoup Bogi Tokomi na biso vraiment kokoma suka traiter mon quoi lelo ba quelque chose qui anga ba réponse ça qui si ba to besoin de biso tenir biso regarder na salika musandi na misala kusala emona yo na ba golwa nyonso na ba bato nyonso balinga musique na biso et puis salutation na bato ba rolanda mukwa lelo ouais mon anga so na kopesa pa ba golwa nyonso premièrement na monique bozaki na souci ya mokonzi na bino le padre Ferregola félicitations déjà mon konzi na bino na libanda et salenga bien et puis bande on a biso pe ba wario bo tenir nga rigueur te ekenda mo bongo ekenda mo comment banga non oh voilà nega ni mona matete no ko ya ba venture te vous comprenez to so la magam o itali so ezo kende faux et qui de faux et puis les 29 bwana ndule na bino so ke sengi ke to moni ke tondi to beta na boko etondi so ke bo triplé etondi so ke sali fois to lo bade to lo ba gouvernement ko to ba loba et puis ba mélomane sur la bonne musique bo gistar yeyo vous comprenez non fuji papa logo professeur Kingodingodi ya chant ndeka to solo la sala nga bien mokonzi mon vieux Henri Di Kaomo le patron Henri Di Kaomo mutambonga mabe ya kanda et puis mon lobeli na biso ya bana matete Serafé Bongo ya yo yango wana na pesi susu honorable na biso Diabanza mwana nene do bat ba sala honneur ya matete Diabanza mwana nene et puis ndeko nanga moko Junior Bankale 6 fois mobikisi yo yango wana biso zaka wana na ba pati matebu tokenda nango bongo mon ami Hervé Kanza Kiku Olela lito ya mokonzi Hervé Kanza Kiku Olela. Merci beaucoup un grand merci na bino batutu bon na biso partout dans le monde mais bobo sanate bo s'abonner vraiment na DML TV original juste kaka na dans un chemin juste kaka la place baté cloche wana rouge au s'abonner wana et kozala vraiment très kitoko solingola ta bien oyebana olata bilamba ki lelo osola pe ki lelo o évoluer pe na ki lelo stema ya ki lelo na kata Turquie na Istanbul molati sazaka moko 1000 € kikombo molati sazaka moko 1000 € kikombo aleki bango tout et puis na bisa bino lisusu na ndenga kini Doucha Wata makila ba champion habilleur de luxe mutazo komisa batu sika na soin mon petit Christian Aomu les beaux gosses Julien Mambo Olivier Confiance na PCO pe na ba mbote to po JC parara voilà ba konzi na biso na ndenga mouvement. Merci ton côté mon pote aussi ici tout est ma biso tout ici ici non ici donc c'est pas question qui bon pote solide un peu tout en bas ba question qui bon ka musale lam merci et puis on a biso caméraman ngana benga Denis Merveille les géants nzamba osunga année aux iPhone 13 match
me voir. Bye. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original.